C'est une première fois pour moi de voir Ndenge échange Salemi Lelo, la police contre la population de Pakadjouma. Police azo beta masasi bana na bazo kimate na yoka ngo na sango me lelo na vivre yango bazo beta donc bazo banga ba munition te ba banga ngote bango bazo zongisa ba mabanga. Je suis choquée, stress moko na ngo lelo, je sais pas. Franchement, l'état tiki biso en insécurité. Pakadjouma o babukaki, Pakadjouma babukaki na minute oyo babi depuis 3 heures. Na komaki awa na 6 heures juste na oke musala nzela ezate. Nzela ezate tala kuluna. Bazo piller, bazo botola, ba piller station o eza awa na baramoto awa station ezara awa ba piller en tala. La population moyen que musala ezate na minute. Ah, c'est chaud dans le monde entier, c'est chaud à Kingabwa. Ça c'est à l'arrêt polar, les quartiers Pakadjouma. Donc la place on a besoin que ça quartier Pakadjouma ils a kokoué à nyonso. Bon, ngai d'après ngai na CP na décision oyo parce que bana o basali biso ya minene, je vous dis. Bano babando beta biso ko yiba biso bilo na biso en coalition avec les policiers, avec les soldats qui étaient ici. Donc moi je pense que c'est vraiment la meilleure décision. Bako esano banda ko yoto e banini ko lekana. Mais question nanga na olingana eba, est-ce que bazui quand même ba précaution pour na bateau bando wana parce que onyo so ba obuka na bomoni ba manzanza na ezande banda ku ya bateau. Bateau bando wana bateau wana bako kende wapi?